nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo si yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolwa ekosala nga ngulu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tuna ndena la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakandena la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwanganga tuna ndena la kisayo nzambe yambiye. Olio yo loba kengana simba kisi yakandena la kisayo secret baluka yeyo enzamba tombolinga lelo moto bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo moto batia bakalo yeyo enzamba bimisinga lelo moto libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo kusana na lakisa yo nzambe ya lula olio yo kende kotonga nga partout yakande na lakisa yo orphelin na sunga olio yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye ya lakisa yo nzambe na ye baluka yeyo enzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo enzamba bimisinga lelo na libulu ya fami yeye tala nzamba bimisinga lelo azeli lobite yoyo enzamba salelinga lelo bayaki liboso ye kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula ye oya ngai eumeli te lelo azeli lobi te yoyo tala ndenge alingi ezala lelo Merci Jésus. ba maman na ye kotatola oyo nzamba sali na yawa lelo liboso ya église nazali na témoignage akopesa lazalo akufa ye tala nzamba sekwisi ye lelo Bartimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso ya bapapa na ye kotatola oyo nzamba sali maya miso etangi comprenez mon émotion na ye kotatola oyo nzamba sali